Au moins nous koyisa bango bongo manquement ba je t'aime sona ndenga za bongo akele bo je t'aime azonga bo je t'aime aya bo je t'aime parce que moi bazala ngote yango moni ke bolinga ba ridiculiser Sonia ba loba makamba lokuta pona Sonia na likona ngo aza toujours molongi aza Sonia voloko misu mongo yo misu lolo amwasi muninga na amwasi mende na lula kaya amwasi alors ça la biso ni tu ba fille ya famille bota mafuta. Ah bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eza ye ata mama yolo wana. Ozomona bibali nini aguro bango bazana ngo. Ata ye bolokoko. Mobali nini bango bazana ngo ya bien ya gulo kwa la duchesse. Lokola ansuluzolo. OK. Bana bango ta. Kama mama yolo azokata toucher sous ya géri. Kama na koya. Omona ngo bandaka tango koya ko beto pendenga lingo beto liboso oseki ponde na simba na simo yo lelo njela kapela no kuluka gidi ezalaka na ngambu wana yango esila memi ngambu ya nini akanga foto na oyo basimbi oyo bazwa oyo basimbi mikolo basimbi Sonia ezoloko basimbi na la duchesse na oyo yibata tomba musapi. Est-ce que ça peut nous ya solo qui a yiba na lobby ya eza problème te oya yiba ta tomba musapi yango jeza tuna bango oya sale ko bote nani aso libanga ba mama swana ya lokwa Sonia ba me yo ndako na bino oyiba ta bona nzungu te ngana bana oyiba makati surtout so to landi fungwa OK. Oh yo kutu ne eza bonga emsa ta mikata pamba bana lendele opesa bango te mais yo na te voyo ofinga mtoka peshanga ba rezi ba bondo nje moto afula moto lende mama na ta moi suka biso to finga te s'il te plaît retirer non retirer moi suka eza insulté eza raté moto ka pesha mama bato si bo mona yi est-ce que non oui pardon ça quand on a peshanga c'est que normal peshanga amuta maboke bongo mama wana mama na amuta maboke te quand même c'est to ko bano discuter koloba d'abord bango za ndenge na bango misi lolo afinga mama ya prince ndoki est-ce que nganti na vandi bo ngana ko finga mama misi lolo ata mama tendresse wana na ko finga eta mais tendresse c'est cap mama mucho pasala abesa benga mama mucho pikizenge na ata la vidéo wana vraiment ozomona donc ce que ça nango genre na bango bafinga ba mama baninga pone eza boye so na koloba na tendresse na koloba na irano na koloba na zuma na koloba na miss lolo na koloba na bolokoko na koloba na priska mais ça peut moi si aza mwasi to ma chérie mon frère na yebi yango te nani mpo eza kobeta yo Remi mpo alobi soki azwa kobeta yo so Remi abino yebisa yo ye eza mobali yo oza mwasi yo moto oyo moni kutu moto oyo aresi yo moko otya mal à l'aise na réseau sociaux oyo eza alendele mpo apesa yano kado ya bana ebele bongo baresi yo bapesela oyo yaya bakado ya bana soki 4 mobimba alendela apesa yaya na bino kado oyo peshanga mobala kosala peshanga basundolela basundolela bana yo noka malonga kena luka alendela okangisa eti okoka alendele te pwani moto oyo mona osoa ne peshanga oui ce n'est que normal parce que basi mibale bolinga bosoa siko peshanga za mwasi lokwa yo te balobi jipo peshanga alataki ya mokuse wana eza lokwa ya bano batambusaka nguba baga opeshanga alataki eza lokwa bamajorette yo kasi ozoba miss lolo alobi eske batia bamakolo bazwa makolo ya mams bazwa makolo ya peshanga makolo nini oyo ekotikala libanda yaya ata bino moko wana kofinga mams na makasi to nini vraiment wana eza kofinga mams na makasi to eza nini yaya biso tokofinga mamisi te na rappele ke omamisa makomike lokola Druma Kakol épisode moko ya film Bellevue abimisaka combien 5 000 $, et pas Bellevue c'est rien Bellevue 5 000 $ aza la famille ya pasi atina bandeko ne abana faire voyager baleki ne mo soki Bellevue atinda bandeko ne poto est-ce que na logique des choses batuna ta mams na bango atati nde bazali na groupe Simba nani na groupe Simba yebi vie privée ya Bellevue personne aza mutu moko ya olobaka te
soki bolokoko soki bolonani soki bolonia soki nani eza na defo mokongo nde moto abomba motu biso na famille tofinga te nalobi kaka mwasuka nafingi te nalobi kaka eza mokongo nde moto abomba motu monoko nde moto akomitumbaku bolokoko ye moko nanu tala ye azofinga peshanga motu oyo desa atie pakenda poto vraiment na bango nini atona wi peshanga ndima ya ngulu bango ata ngulu ya Brazzaville si bakenda baza ata ngulu ya Brazza pamba vraiment yaya tomoni na batitre Dorcas tokolobaka baverté jusqu'à la fin biso tozala mpona distraction te nayaka mba moko yo mamsi yo benga bambwana o bavanda wa non biso belve ayebika biso bongo te en tout cas daju pongolelanga caméra na nga na yamba Bianca bonjour Pamela Matondo bonne santé tous pepele ya mbetolo bonjour famille Bota place nous surtout bozali vraiment balingaka bino na tina po bino pe bolingaka biso vraiment na tina là je dis un grand merci à Belle Vie Kandi la patronne Poutine de l'écriture maman Morote maman Raigoshi maman Otigar maman YouTube studio tabita ya ba comédien maman alekaka bango babi vraiment famille Libota donc nous consommer premier épisode de Kota qui déjà donc surprise yango wana vraiment déjà na Belle Vie télévision alors to kende to consommer to kende to liker to kende to partager to tia commentaire et ça là vraiment ba jolibilité vraiment là je dis un grand merci à Mama Sakina, joyeux anniversaire à toi, Mama Sakina, Mama Beyanga, Odette Lessa, Maman la Leslie, Dongo Lessa, merci à toi Nadine qui a luta, Mifi Lessa, Motema Papi, Iral qui a luta, Motema Richard, Karine Izanga, Patricia Branco, Jocelyne qui a luta, vraiment, merci beaucoup na Clarisse Plasma. Pitbull. Et pourquoi pas Zamba Libanga Samiga Amba. Babote na bino mama yango wana. Donc Samiga tiki États-Unis na défaut balobi. Mystique. Ah bon? Oui. Oh là. Et que bana. Tu as des États-Unis aller comme retour. Moi était somme. En tout cas Pamela, ma question est yo et puis réponse yobi yangai. Ok, merci beaucoup. Sabi à Amba Mtobe États-Unis balé retour, je te salue. Et pourquoi pas à Moyaya chérie, plasma et lombe CC. Biso batamaye lende mitu esalaka. Omoni Samiga très intelligente. Donc azo s'exprimer au lobby que oyazana bagage. Ozui plasma okitisi ye wana. Ozui Bianca okitisi ye wana. Skota utokota na batonton. Tomoni Sarato lokitisi ye wana belle-mère. Mukuse ya talo kitisi ye wana siko na ba fi bota utokota na batonton famille Bota mitu esalaka en tout cas merci beaucoup na famille Bota oye Bianca film na biso eza sur les marchés na kombo ya surprise vraiment comment na film o ndenge ezo leka premier épisode ya pamba to beta na lisolo ya ba épisode na ba tableau film ndenge ezo kende comment na premier tableau na biso ya film na biso surprise oyo maman na biso Belle Vie Kandi Poutine de l'écriture oyo a présenté et pas ba mélomane na ye nyonso komona tableau oyo ya mama Milo
Belleville Kandila patrona tomoni Dacosta tomoni mama na biso Karine Mpala komona filme oyo komona elobeli nanu ya Dacosta omona ke oui mwana oyo aza bien éduqué aza responsable akoki kozwa mwasi tatelema na mwasi na bacoin alatisaki mwasi na ye eza oyo eza baki ya fiançailles ezalaki surprise mais siko aye po apresenta ngo na miso ya mama ke lelo oyo nakomi na fiancé na nga Belleville Kandi nalatisi ye nani baki ya fiançailles komona ndenge mama milo aréagir kolongola baki na liboko ya Belleville kotia yango epai ya Naomi Ngolela okokoloba na biso nini na place wana yaya obi ata bible boyi yango pauvreté eza le obi ke pauvreté eza lisumu oui lisumu makasi pauvreté eza lisumu obi ba humiliation mosusu ekomaka pa bapauvre otala ke azomérite humiliation wana te tellement aza nango te ake place moko bahumilie neti eloko maa milo asali supposons Belleville azalaki mwana milo Dacosta mwana mama na biso ani siko ani asali eloko abongo na mwana mama milo combien ngetuka mamilo mamilo via Belleville oyebi te esuki ka loboko ya Belleville esuki na bagi ya salite wana te mwana Dacosta tie na loboko eza bagi ya salite ko po soki ezalaki ma alliance ya solo nini bagi ya fiançailles ya solo angi alongola yango te omona ke acomprendre ke Belleville ndenge aza bongo azomérite mwana ye te po atali Belleville na lisu oyo yaye ya musuni soki atalaki Belleville na miso ya molimo acomprendre vraiment ke te mwana oyo azomérite mwana nga te parce que bacapacité ya Belleville kozala nango yango te Naomi Ngolela ozala nango ya monika Ngolela mpo alati robe alati talo abwaki perike amemi saki nalobi ke mwasi ye wana estce Ngolela otia Dacosta kimia identité Ngolela mamilo ayebi yango en tout cas famille libota tokende consommer premier épisode kotala milo ndenge azopikola Belleville bagi na loboko yo moto otali te ko totala te omona ndenge Dacosta azotuna mama na bango yango naza ya kolala to naza ya kolota te ozalaki ya kolala te ozalaki ya kolota to banda komona mais siko question wana ntango apose ke na ocomprendre te nazolota to eza réalité mais toyebi ke soki yo mobali mpenza olingi mwasi na wana ndenge solo quelque soit ba mama ba olinga mwasi te na acte o mama milo asali obima ya Belleville wana Dacosta linga olanda mais tomoni Dacosta alandi Belleville te asepeli na Belleville te appuyer mama na ye appuyer mama yaya tomona yango kutu boye ya kishi bana ka ya mikie o babanda kolinga wana soki alingi mwasi na ye mama na bango soki alobi mwana nga nalaka na netoko mwana nga subaka omona lobi nango mwana na mwasi aye ya mobali mpe alandi mwasi na ye olingo na bango esengi bongo po ata bino bolobi kaza mwana mokie aza boye soki ada balingani ya ata balobi ata bakiti balingana Dacosta emonani kalingi Belleville te po deja ndenge mama bango atemisi Belleville telema mwasi olatisi ano bagi ya fiançailles oyo olobi ke vi nanga bareste vi nanga mobima na suti na ye yaya ta mama ngo alobi ndenge so olingi mwasi olingi ka mwasi nga naloba yango mana eza nga mani bana nanga mabokilo so bonunga minota Clarisse place subolala bien na mobali na po okoma ka fana na nga ntango omona mwana aoza propre mwana aosa makambo bien mwana libundi ya malonga mwana ye bana problème na famille mwana contribuer moto ya liboso osepelaka na nga Dacosta vraiment afundi kalingi Belleville to sa samba komona Belleville ndenge azolela liboso ya mama na ye oyo aza mama ni tomoni azolela lobi ke a expliquer ndenge mama milo abotolaki ye bag na ndenge abimaki akei mais eza na message oyo Dacosta alandiseli ye alobi ke ye aana eloko aloba te aolandaka oyo mama na bango alobi mais yango tozoloba te omoni yango te ke alandi oyo mama est ce que na capacité Dacosta mami Dacosta elle choix Dacosta elle choix te mais Dacosta pas pesi vraie position na ye que alinga ile Belleville te pour ce total ata Belleville ata ndaka Dacosta ozala heureuse te ozomona aza toujours na bapasi kaka po mami la bano ya kofinga ye et surtout biso basa barabi boye basa et surtout biso basa barabi bino kutu bazamate na ntia kabele balongoli Belleville mwasa arabi bagi batie na
mais comme si pe Naomi yango azalaki ne contente teki ndenge balati mama Milo alati asepeli yaya asala semble c'est comme si dakosa mo eloko te mpo liaka aza amie dakosa mpo atie dakosa ngai te mama abino asepeli nango osoki asepeli nango te place ma dakosa alingi alongola bagi azongisi na loboko ya Belgique eza yanga te eza ya ye atemi mpo anakemba moko asepeli na bagi yango yaya asepeli nango eza semblant te nami okokota na zone ya turbulence komona pe mama Milo oyo famille Libota komona pe mama Milo to naomona comme si aza mama mo dangereux même na Naomi ekosuka ndenge nini yaya okelo Karine pala lobini te abia Milo zoyemba banjemba mama Maria on dirait mosantu me makambo osala ya mosantu to ridiculiser famille si omoni so otali majorité bamama kalo bazalaka na mbongo nde bana oluka kobalisa atali camarade mo aza na mbongo atali na ye aza na mbongo mwana na mwana ofu babala na bambongo na bisiki epa bapauvre te mais lelo bariche lelo bakoma yango ekoma nango normal omona mwasi aobima na paka juma mobali aobima na gombe mais mobali oyo ya gombe aoyo na mwasi na paka juma mama pe aosepela kaka na mwasi wana paka juma bata mbongo akala nde ezalaki bongo fata eyeli biso démocratie ntina bolingo démocratie ezali olingi mwasi olingi mwasi na oyaya mami otika biso ya badistraction ok merci beaucoup baquestion eza yanga baréponse ya Bianca obosani tabla bajino oui toujours continue baquestion eza yanga nango Bianca komona lelo toza baafricain d'abord biso mingi tolandaka coutume mingi tolandaka coutume toza baafricain komona tableau oyo ya bapapa Serge lupango oyo bazowelela na baebaka ata na bapapa Jia comme si eza lupango ya bagrand-père na bango mais comment c'est possible bango baza bakoko baya welela lupango ya bapère wana siko wana na comprendre nango bien te eza ndeno ebakata bino nde eza boboko osala mpe makasi na oyo ya bino moko te botonga nde kongo na bino atongela bino vraiment donc bango balingi babeta JR 12 po JR aza ofele papa na ye akufa bango siko bamama na bango mama makambo aza mama loso azali yango siko balingi babeta JR 12 na bano bandeko na bango deya baparent na bango bakufa batika bana ezalaka te biso toza babantu eloko bino bolinga bosala boyebi teke bino mpe bobota tala mari azomanke noko na mokolo mari ya JR wana aza mama kulutu na yo na logique des choses noko na yo kote na biso bakongo akomaka mama yo ozomanke noko na liboso ezalaka te wana ye makambo ya papa mama na yo na baya na ye yo kokota yango te yo oza mwana papa JR abiki aza respect abina jino abina otelema te mpona loba na o malgré tout toza na différence ya bambula ebele te me na kotelema te na manke en tout cas vraiment jino so eza makambo oteka lupango tinga na kokufa lupango etekama te jino lupango eza yo te yo ozobeta calcule ke na bacommissionnaire baya okeluka eloko asa 50 000 na mbongo na yo lupango wana ya yo eza yo te ta pa Serge tolingi baproblème te filme ene ebandi tobona biso makambo komona yo olobi papa JR azo respecte Serge mais tomoni kuna na kote ebakata azomanke papa JR barespect makasi alobi kutu oloba nanga oyebi ke ndenge oloba bona kokopapolo ata bambata donc epa na ye aotrouvango normal comment mais baza papa toyebi pe te filme ape ma tokota mo makasi eza te mpo bato basila mais baza vraiment normalement baza bandeko bafami on dirait baza papa moko mais on dit mama différent on dit maman moko on dit papa différent donc oyeba kala film moi tokota na profondeur ya film eza te yango tolobi vraiment eza bongo bokota deuxième épisode eza lelo yaya korate 16h déjà 17h 16h30 16h30 non 16h autant 1 minute te na 30 kota na kati ya Belgique yo moto wana métro wana bureau oza na église oza pe soki oza na église ntango kaka église esila mpo église na telefone kota ya distraction yaya ntango kaka prière ezosila omati métro na ozongi omati taxi na ozongi omati biso nyonso tu bao barataki yango na 16h30 19h wana liboso ya télévision na yo yo moto wana ndako papa wana poto oza pe États-Unis Canada Lubumbashi Sénégal Matadi Goma Mwanda Wap Maluku pota na WC tia TV na WC tia TV na cuisine tia TV partout na bashamba bana
tika kaka belle vie télévision elekaka bongo tika ka film ekanama wese paza na droit ata la belle vie télévision région na baza na besoin ata la belle vie télévision alors soki opimeli bango omonango teke région asala malembe po patron nazalaki na posa belle vie yo tielinga belle vie te na kolambama ndenge nini donc botia batv na bino belle vie eleka oyo omoni mama ya mokolo abike akomema biso na distraction mpo tosala promotion ya filme te biso na bango biso promotion toujours ya filme bango bapesa biso banda tobandaki ti lelo bango basali combien de filme mais biso topesa bango bafilme batitre ya bafilme na biso nyonso toza nango na motu bamela toza na batitre na biso nyonso toza na juge 1-8 toza nango toza na 6-8 nani Josué toza nango toza na Kin Makambo toza na belle mère toza na nini toza na nini tozala le représentant toza basera bafilme na biso tout toza nango na motu bango baa na nini na motu ngasi kona comprendre te lo moko tanga lobiki amema biso na distraction amema biso na distraction donc c'est que ndenge eza na bacomprendre ke bango nde baza bata distraction parce que ata batitre bafilme na bango bayebango te biso toza focus mingi na mosala ntango bino bookana ke bomema biso na distraction bosala le contraire biso oyo tovandi awa tolobela nini filme na biso surprise bino nde bato boza na distraction lelo oyo okokende poto ya peshanga banalize ye mati ekiti mpo na ngai nayebi ke artiste et comédien donc artiste en général basalelaka ye okokende production awa okokosala bo artiste normal basalelaka ye mais ya peshanga lelo ekomi problème pourquoi yaya oyebi ke valeur ya motu soki bamemi yo ngunda soki bamemi yo ngulu ne place oyemi yebake ndongo aza na capacité eza lokola Clarisse Plasma ntango producteur amemaka ye Luanda ntango producteur amemaka ye Afrique Sud bamema ye pe oui c'est koza somo ya ntango producteur azotambusa Plasma malembe omimanga mbangu boye nde nini amemaki ye production wana akendaki kojoue rôle ni mpo toyebi ke ye asala bamakambo ebelebele na rôle na ye kuna na production kuna kenda kojoue nini oyo nani mama avocat wana kena théâtre ozomona producteur otanga atala bi te mwana mwasi azomérite fo nakende na ye aki atourne bafilme nasali bafilme ne passeport etondaka te etondi azongaka kinshasa te azongi kinshasa yo obena place yani o place mangulu ono soki ada coach asenga visa Paris akozwa po passeport ono eza déjà plein visa déjà bakashe mpe baniata soki moto okapeshanga mpe moto amemi ye moto apamba te ozomona po tokolobaka te aza musicien mokie boye na bo te bango kubaotanga soma musicien te balobi ke yaya quartier eza problème te mais oui tala yaya quartier nini ya bandal likolo nango a reconnaître que peshanga aleki nanga yaya oyeba mama ya biso akala ezalaki ke mwana aza na poto atali na veni mwana mama Caro mwana mama Caro azalaka bien omone 18h na balabala te libala malamu yango mama malamu ye wana yaya malamu avanda atala bi te eleki na ngai il faut na meme poto aozwa visa te baopimela ke visa aozwaka visa te eleki na ngai azomérite ngai yana efuna apesa visa ya malamu ye wana ozomona donc ngai napesaka nano d'abord bravo na Fally Ipupa na eloko osali olalisa bajalo apeshanga kao moko bato basatanaka apeshanga jour akoniataka pototo te mais que Fally amemi peshanga na poto yaya visa combien d'années ya 4 ans yanka peshanga mpe na ocomprendre ye te bakendaki bango nyonso na Paris asalika une semaine aye ozonga mais oui toloba boya zongi lisusu omonte ke yango peut-être ezotroublaka mpe bato ezopesaka bato kanda ekepesa bango tension aolakisa bango ke aza pembeni ya aigle aza pembeni ya moto apamba te aza pembeni ya Fally Ipupa ozomona aigle apesi 4 ans donc ndenge aza bongo akokenda poto mpo apeshanga na mitu eloko nsima ndako omona neti jino kini droit chemin ndenge asambwisa Belgique me ekoma nsima ndako ne akende azonga ndeti mpe nani peshanga asali Paris ya batika peshanga avanda na bango nini atona wi peshanga ndima ya ngulu
bango ata ngulu ya Brazzaville si bakenda baza ata ngulu ya Brazza pamba vraiment yaya tomoni na batitre Dorcas soki bolokoko soki bolonani soki bolonia soki nani ye eza na defo mokongo nde moto abomba mutu biso na famille bota tofinga te nalobi kaka mwasuka nafingi te nalobi kaka ye eza mokongo nde moto abomba mutu monoko nde moto akotumbaku bolokoko ye moko nanu tala ye azofinga peshanga mutu oyo desa atie pakenda poto vraiment totieli ye pointe me ye aire mosusu mpe nzambe akopermettre ye te akende ta ngolo apamba ozomona na vi babisi mpe ya lipamboli ya mutu mpo yo mpe nzambe apambola yo réciproque ofinga peshanga na problème ni peshanga asali ye nini peshanga asa avanda na kiti safinga mutu toleka peshanga tala susu bamal éleve bakotisi na mama abota peshanga na kati ya makambo estce mama bato esi bomona ye pardon soki tobakoloba bango na peshanga seneke noma peshanga amuta maboke bongo mama wana mama na amuta maboke te quand même soki tokobana odiskite koloba d'abord bango eza ndenge na bango misi lolo afinga mama ya prince ndoki estce nga ntina avandi boye nga nakoki kofinga mama ya misi lolo ata mama tendresse wana nakofinga ye te mais tendresse aseka mama muchopi asala avesi abenga mama muchopi kizenge na atala bavideo wana ozomona donc soki eza nango genre na bango bafinga bamama baninga mpona eza boye so nakoloba na tendresse nakoloba na irano nakoloba na zuma nakoloba na miss lolo nakoloba na bolokoko nakoloba na priska me nakoloba te ketaka ekota mama wa priska alambaka kwanga wana nakomi maledike miss lolo yo oza na droit te ya kofinga mama bapeshanga ekota pauvre mama wana innocent bato mama bato asala théâtre te eloko te nini te yo kokota mama na mama nakende kosenga fali pardon pesa mwana ngai nani ata kutu mama ngo aza na pasi peshanga atake poto te ana biloko ekotaki mbongo vraiment ozomona atindi bandeko nde na poto asomeli mama na ye lupango oyo misi lolo akosala yango te ozomona atindi baleki nde na poto atindi pardon tala susu eloko mosusu bazoba baza ya bango mibale balobi Belleville aza na ndenge baolobaka ndenge biso tolobaka Belleville asala sila apesa sila mbongo ya $5,000 asala filme babiso efo babi Belleville aza na famille ya pasi famille baosufri na ngiringi kuna baolambaka mikate Belleville $5,000 banopia sila asala filme ya wapi sikoyo malembe tokena wana malembe parce que bato oyo makambo balobaka bayebaka te bazomona $5,000 et pas Belleville grave Belleville na premier na film moko abimisaka combien na film moko soit histoire moko soit épisode moko ya film Belleville abimisaka combien $5,000 et pas Belleville c'est rien Belleville $5,000 aza la famille ya pasi butu nyonso atina bandeko ne abana faire voyager baleki ne po soki Belleville atinda bandeko ne poto est-ce que nanu a logique des choses batuna ata mams na bango atati nde bazali na groupe simba nani na groupe simba ayebi vie privée ya Belleville personne aza mutu moko ya olobaka te ye makambo nasala yango privé omoni wana nyonso eza kotuka batuka Belleville komo ya obimisa bavie privée na ye na télévision lokwa bango eza ta na sens moko même le président de la république auta na famille pauvre même famille présidentielle bango moko bauta na famille pauvre touti kotala awa TikTok eninganaki la fille en question mwana na moki ya Côte d'Ivoire Aïcha Tremblay na minito wana na France bazwaki na village natal kuna na kati ayebi kutu koloba même pas mot ya français aloba langue na bango ya village wana na minito wana ya France donc dans la vie on ne sait jamais batiela mutu point na vie te yango bino cible na bino nyonso ekoma Belleville pourquoi asala bino nini mayele ya Belleville babien ya Belleville mosala ya Belleville nyonso ya Belleville etufaka bino yango bokomi na haine komona barezi ndenge azocritique Ursule tolobaka ndenge ainsulte Ursule mais tomoni barezi lelo afingi Ursule lobi basali video na mamsi baobima
c'est que mam si pe moko sepela na ba propos o ba tena na liboso ya caméra na bango. D'abord avant na répondre na question ba résine azongi na pas bolokoko bolokoko azo poser Miss Lolo question alobi balobi jipo peshanga lataki ya mukuse wana eza lokwa ya bano batamusaka nguba baga peshanga alataki eza lokwa ba majorette yo kasu zoba Miss Lolo alobi est-ce que batia ba makolo baza makolo mams baza makolo peshanga makolo nini ekotikala libanda ya ata bino moko wana kofinga mams na makasi to nini vraiment wana eza kofinga mams na makasi to eza nini ya biso tokofinga mams te na rappeler que mams ama communiquer lokwa Druma Kakol jamais na cause mais bino moko bana bato bofingi ye vraiment Barési na benge combien 3 fois. Barési, est-ce que yo vraiment na normalité boy? Barési yo ko finga peshanga na nini? Vraiment. Barési makambo peshanga sala yo tika lo sala ngote. Yo ba pesela ya ba cadeau bana soki 4 mobimba alende la pesa ya na bino cadeau. Oyo peshanga ba mobala kosa peshanga ba sundolela ebana basundolela bana yo noka malonga kena luka alendelo kangisa eti okoka alendele te pwani muto yo mona oswane peshanga oui c'est vrai que normal parce que basi mibale bolinga boswa siko peshanga za mwasi lokwa yo te oh yeza pe mwasi ata mwasi to na chéri mon frère na yebi yango te nani mpo eza kobeta yo Remi mpo alobi soki azwa kobeta yo so Remi abina yebisa yo ye eza mobali yo oza mwasi yo mutu oyo moni kutu mutu oyo aresi yo moko otya mal à l'aise na réseaux sociaux oyo eza alendele mpo apesa ya no kado ya bana ebele bongo baresi oyo yo kutu nde eza bongo ayebiso ata mikata pamba bana alendele opesaka bango te meyena te fo yo ofinga moto ka peshanga baresi babundo nzeye moto afula moto mwasuka biso tofinga te s'il te plaît retire mwasuka eza esili te ezalaka te moto oka peshanga ozomona mutu lokola peshanga baresi na famille na yo ata diano abota na alendele aza na valeur ya peshanga te alendele boye mpona nini nazorapele baresi mpo yebake matière yana ezalaka awa na maboko no baresi obilobi soki bapekisaka nani te mayingaka bwaka da mwa mutakala na yo yo kuda so sambwe na yo malembe ntango oyo baba bwaka mutakala baresi eza mutakala baresi eza oza na bapreuve nango ya le 31 décembre nde baninga bakoganga bona ne biso toganga baresi yaya tika boye naoloba na yo no baresi ndenge aza bongo mutakala solo yo koya kovanda oyo ofinga peshanga mwasuka lelo oza mesha mabe omoi bavalaka babelvi wana bapeshanga baninana basoni evoloko bino boganga bonane biso kuna toganga baresi atambwe nini boye ata koyoka pa moyoka te baresi na mobali na ye basali ye balembi balali mitakala wana oui ezali tokoboka ngo na décembre toza nango tokobwaka nazoyebisa tokobwaka ngo na décembre bandeko na ye oyo bazalaka kuna babakuke baotinda java publie yango toyesaki java ebombango tokobwaka ngo na décembre bango moto baotinda janvier ko janvier abwaka ngo mais biso siko famille libota to tokoganga bonne année na bavitala baresi yo se mefe na famille libote so ozoyoka te po toza na mutakala no na maboko me ntango yo ozoya kofinga peshanga apres likolo nango bokesala video na mama bino en tout cas vraiment bozaka bato siko video yango bana bina yo moni video wana te ota baosala video ezalaka ya esengo te bazobina wi baobina ezalaka video esengo en tout cas mawa trop vraiment mais bocontinue bozokata soni te booloba likola peshanga eza moke pourquoi bofinga mamisi na makasi bongo mais baofinga peshanga baofinga mamisi te yaya ata babi likola peshanga pamela eza monene ti balikola mamisi yango ya biso ti balikola mamisi yango ya ngai ti
soko lokola peshanga eza lokola yo pamia ya lokola ya Samiga amba lokola ya plasma ta makolo minene. Est-ce que mamisima na sila nana kotika makolo libanda nana kolata coupe atika mipende libanda baba mabe boza mabana mabe bino komona bafingi Sonia Mugibi ezalaka na ngambu wana yango esila memi ngambu ya nini akanga foto na oyo basimbi oyo bazwa oyo basimbi mikolo basimbi Sonia ezoloko basimbi na la duchesse na oyo yibata tombo ya musapi. Est-ce que eza pena nanu ya solo ki yango na lobi ya eza problème te oyo yibata tombo ya musapi yango jeza tuna bango oyo asali kobo te nani azwa libanga ba mama wana ya lokwa Sonia bamela yo ndako na bino oyibata bino na nzungu te ngana bana oyiba makasi surtout so tolandi fumbwa na ba mbisi wana na ngobo ba mbisi wana no so mwamba na bango na bandako na bango bayiba te na bandako na bango bayiba te soki Sonia evolo kwa yiba oui ce n'est que normal soka yiba aza mwasi fa yiba boyeba ndeni ke nga pe na leka na nzela koyiba wana biso nyoto bandao na biso pe toyiba omoni pe mwa 10 dollars mo ata mwa 1000 francs mo likola mesa TV ozwi pe mwa 1000 francs na po keli yango pe oya Sonia evoloko nde baningi babelela yango ye misu lolo wana excuse pardon ya yiba te engulu pa bana aza na bango wana na bakoko wana alesa bango wana mbongo moyibi te Okabe ça sur ma futa pas pour ça sur na savon donc en tout cas ma famille Libota oumela bisous tala tout faut comprendre tout le monde est famille Libota bon fin à la duchesse ba on mi bal na bango ni bana bango ba capacité ya la duchesse wana ata mama yolo wana ozomona bibali ni na guro bango bazana ngo ata ye bolokoko mobali nini bango bazana ngo ya bien ya gulo kwa la duchesse lokola ansuluzolo bana bango kama mama yola zokata touche su ya géri tamuna koya omona ngo bandaka tango koya ko beto pendenga lingo beto liboso oseki ponde na osimba na osimo yolelo njela kapela no koluka kota ndako na lelo merci beaucoup tokomi vraiment na suka ya émission na biso merci beaucoup na famille Libota mobimba to consommer vraiment film na biso oyo eza sur les marchés na kombo ya surprise na ngo bosa na kombo film na biso lokwa ba l'autre la comment envoûtement mama yolo te comment c'est possible en tout cas film na biso surprise kotalama etalama te surprise kotalama biso toza ba leader tokomi kutu mais pas 16 heures to taki film 40 kala libanda 43 déjà et bon on a 4 ça combien koyebaka totalama te vous un homme à logique des choses nzambe mama wa mukolo famille Libota numéro 1 ya ba chaîne YouTube nyonso ya Congo ya batate après c'est famille Libota numéro 1 biso totalama te ba 2 jours na bino nde ba une semaine na ba 2 jours na biso ba une semaine na bino en tout cas merci beaucoup na famille Libota oye pour consommer film na biso surprise merci beaucoup na ye moko Poutine de l'écriture mama koma Tabita ba comédie la fille qui dérange yonde matière na bango en tout cas merci beaucoup pour na film na biso surprise yo penzo komaka yo penzo vanda na bas de l'école yo penzo lakisa ba ke oui ngai naza maîtresse ya ba film na ba scénario c'est toi Belvi Kandila Patrona merci beaucoup na Kilelo Mobimba merci beaucoup na papa Faustin Ngombo maman BBC Djema la maman qui dérange papa Sam pour le nécessaire na kati à Londres wana bambote na bino ebele na bosante kopesa équipe Mobimba ya famille Libota namoni Bianca Nzanga namoni Plasma mama Cece Lombe namoni Samiga Amba mama Seka namoni Mamu Muluba namoni tonton Yams tonton Mundirba tonton Tadinga Lapa namoni Demer Mukuse Atal en tout cas merci beaucoup tout ça vraiment mingi la promotion ya film Saratola Prince Luamba Jerry Kobetox namoni grâce ba wana mususu natangi kombote en tout cas désolé merci beaucoup consommer vraiment film na biso et kosala biso bien makasi en tout cas Bianca namoni ke na tiki yo pona mukona lelo to kuta na semaine prochaine bye